para tambo con ale, ok para tambo. Ok para tambo con ale, ok para tambo con ale dide, anu se paulo ngakude. Ok para tambo con ale. Coucou, fini la solitude. Solitude et Sili na kati ya ba diaspora. Si tu es en moko, live together original ya la danoise yewana liboso na bino bande konangai solitude et Sili boya ebele tozali na site de rencontre o ezali très sérieux pour na ba relation moko très sérieuse. Alors bande konanga yom tozo luka mwasi yom tozo luka mobali n'hésitez pas boya ebele ezali na âge limite à partir déjà il y a 19 ans ti likolo bande konanga soko so se ceinture sel oluka mobali na église oluka mobali na ba fête oluka mobali na musala ozwate bande konanga awa okozwa oluka mwasi ozwate awa okozwa bande konanga boya ebele bo contacter la danoise na 0044 74 59 62 51 17 okozwa la danoise boko solo na ndenge ya bien okozwa mobali ya bien bande konanga n'hésitez pas, site ezamoko original, live together, love sur love, 100% anonyme, inscription zali gratuite. N'hésitez pas, venez, nazo zelabino, bozali bienvenue, ba love, moi. Ngayoyo, nazoluka mwasi ngayoyo, sokolo takinga na ndoto. Mama ya katolinga na biso, tomona ba parents na yoyo, ton futur mari na yoyo, sokolo takinga na ndoto. Mama ya katolinga na biso, tomona ba pasteur na yoyo. Hello tout le monde, la famille sous les baobas, la pesibino bambote belé, nazo benga bino bo s'abonner na site na biso ya sous les baobas et puis na live together en tout cas boye belé surtout bana na biso ba jeune fille na biso à partir ya 25 ans ti likolo boye vraiment belé bokozala décider et pas ya sous les baobas yemoko ingénieur, sans oublier maman maréchal. Donc, au Bendibino et Belé, et ça, joli batinissa, joli batinissa, en tout cas, bambo et Belé, papa les sages, maman les sages, bino nyonso na Bendibino, Ouenge TV, na mon épée vidéo, on la salle à sport. En tout cas, na Bendibino, boya vraiment et Belé, boza, décidé, na souhaité bino, bon week-end, na bino, quid mada, Moulaja, Mario Moulaja, Bonjour, bonsoir, bonjour. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambo te bele bisika biso bizu bino nzambalo la ibako pambola bino wana mamale kina bino maréchal la danoise. Vraiment bayenge bonsoir lisusu. Bande konangai vraiment respect na ba chef coutumier na biso ndenge mino boye bozana se ya sous les baobas. Moi kopati, moi kopa café, pourquoi pas vin blanc, vin rouge tokos. Nandena mukete vraiment bande konanga na ye to solo la muke to analyser likambo oyo ya mwana mwasi oyo akufaki na Belgique liwana ye elamusi bato ebele elamusi ba camarade azenda ba camarade ya modèle na modèle to saki liboso video ya liboso ba camarade ya banganga ya baboye en tout cas zaki na milieu moko ya ambiance nyoso tozo lekisa pona été ya mwana moko été ya mutu moko bino batu bomesana kozabio na ba camarade o nga zakalanga na ba camarade nanga bazalaka bien na sepela kozana na bango boyo kana nu analyse ya camarade oyo ya Pamela paix à son âme mais boyo ka analyse na ye bande konanga le msubo koyeba ete bo tamsubo talaki live nanga te Pamela azali mwana mosi moko abotami na deux parents moko azali Congo Brazzaville parents msusu aza Gabonais alors ye akoli mingi na Gabon et puis aya ki Belgique na Belgique azaki pe mingi na milieu na biso surtout maman oyo
adoptaki ye oyo akomaki lokola mama na ye na kati ya Belgique azalaki mama na biso ya muluba na kati ya bakote kuna ya Banvers. Alors bandeko na ngai eye kosalaka ndeko mwasi azalaki na mobali ya mundele epuis azalaki mpe na mibali mosusu ya bato mwindu na mboka na ye mpe azalaki na mobali kutu mobali yango asalaki soki problème bakangaki ye kaka na Belgique wana mpe aza na mobali mosusu ya Camerounais na mobali ya mundele azwaki bamibali oyo apamba te parce que ye banda ya asokolaka na ye na banganga aza na banganga na ye donc vraiment angengaka na ndenge na ye. Alors mobali banda kopesa bambongo ebele bandeko nanga ba 100 000 € par mois mobali azobimisa mwana mobali oyo mwasi oyo déjà na âge ya 32 ans aza na ba hôtel aza na bandako na Gabon donc na kuna banotamo na ba jeep banganda donc bandeko na ngai video ko ya na komemela bino ba video na ya mike bomona quand même ndenge nini abandeki ko vivre donc ambiance kolata donc place avandi kaka ye na ye mais bandeko eloko ebomisi ye malgré azalaki na banganga na ye mais maloyo azalaki mal conseillé na entourage na ye moko na bango atindaki ye sikoyo epai ya nganga oyo aye ntango mosusu ekozala mpe bapesaki ye poison parce que balobi bavideo na ye mpe ya mutakala esi ebimi moye totiela bino yango eza te ndenge nini abandaki kokata motema epai ya nganga ntango balingaki nguma amela ye iparaîtrait alongolaki bilamba nyonso batikalaki vraiment nu bavideo na ye eza ya nu oyo nganga wana azobenga camarade na alobi tala camarade na yo awa apike crise camarade na ye abandaki kofilme donc azofilme des téléphones en téléphone vraiment c'est triste bandeko nanga et puis camarade na ye a publié yango alors bandeko nanga bokeba donc camarade na mokili oyo keba na camarade nini oyo okotia litoi na yo oyo akopesa yo conseil parce que toyebanaka bilongi ozotala motu ndenge azotambola ndenge azoloba ndenge azosala mosala na ye mais oyebi kati na ye te oyebi te bandeko na ngai meme mwana oboti ta mosu oyebi kati na ye te oyo yo moko memi na libumu na yo oyo yo moko omelisi mabele oyo yo moko otambusi ye mais kati na ye oyebi te boni siko kati ya camarade bandeko na ngai en tout cas bosala bassociation na bino ya makambo mosusu mais bassociation ya bakindoki ya bakisi ya makambo mabe bandeko na ngai eza mabe makasi ndeko mwasi atikali kobota te na mokili akufika na âge ya 32 ans vie ya pressé ya kosakana te sikoyo biloko nyonso ya bande koyela mokili atiki yango donc alongwe mpenza na Belgique azozonga na mboka na ye kaka mpona banganga basokola ye donc bamela ye na monoko ya nguma lokola mbisi amelaki Jonas basanza ye après 3 jours ale mundele wana azongela ye mundele yo kende kokanga mundele na kisi mundele d'abord azopesa ba 100 000 est-ce que 100 000 yango tango ya azopesa yango ozasi yo mundele wana kaka na salaire normal azwi 100 000 na ye apesi yo mbala moko te mbala mibale te mbala ebele okomituna te alors soki mundele wana aboyi yo ali yo kutoloba bambongo ebele bande opesa ngata musani ngaka lia ngai loko akokinga te abwakisi nga ali yo moko kisiko komitike pa ya nganga bandeko na ngai me nganga pe abomi ye ndiko mwasi akei alors bandeko na nga eza vraiment triste koyoka makambo boye na bandeko na biso baafricain oyo toye kaka shele nganga boyoka na camarade na ye oyo azoloba aza intime boyoka makambo azobimisa après liwa ya moninga na ye yango bandeko na nga bokeba na bacamarade keba quand on vous dit keba elakisi keba boyoka camarade na ye na bokebi nyonso d'amitié. J'ai mis quelque part, je connais Pamela. Je connais très bien Pamela. C'est une amie à moi. Et c'est pourquoi je connais très bien sa vie. Je la connais mieux que quiconque sur ses réseaux sociaux. Pamela et moi, on était intimes. Elle me confiait tous ses secrets. Et je la conseillais tellement. Je lui ai dit beaucoup de choses. Elle ne m'a pas écoutée. Une amie que j'ai aimée, j'ai adoré Pamela.
Pamela Evunja, c'était ma sœur. Je l'ai prise comme ma sœur. Chez moi. Je l'ai amenée chez moi. Je lui ai ouvert mon cœur. C'était ma sœur que j'adorais tellement. Elle me confiait toutes ces choses. Elle me confiait sa vie, ses projets. Même quand elle a divorcé ou bien quand son mari ne voulait plus d'elle, elle est venue se confier à moi. Vous voyez, c'est le genre de choses en temps normal qu'on ne confie pas aux copines. Mais parce que notre relation avait dépassé le stade de copine, là, on était déjà devenus tellement comme des sœurs qu'elle est venue me confier ce genre de choses. Qu'elle voulait tricher, qu'elle voulait féticher son homme. Donc Pamela, là, ma sœur. Donc, moi, je suis à Zolobake. Pamela, donc, baleka qui stade. Oh, ya camarade, baleka qui yango, donc, koma ki neti na stade ko, donc, ya ki bondeko. Mais bo yo kamalobe ko bimana ndeko na ye oyo. Yango ndeko na nga tala, meilleur ami na yo, ezaka Yesu. Ou bien tan nzete. Meilleur ami ko zono ka tan nzete. Parce que meilleur ami a zate. Moutou a zouche mounoko makasi. Abike, même iba, donc, Pamela bombela elo côté. Même les mondele wana boye, alors bien tout quand on fona sel la mondelo ka ba kisi. Parce que Pamela ezaki ne jana vie ba kisi. Ayebisa kiye, abibota na ta niveau to koma kinango. Mais boyo kamaloba azobimisa après liwa ya moninga. J'ai aimé ma propre compatriote, que j'ai adoré, ma copine. Adoré, kouta lobi, abande ko adoré. C'est une grosse sorcière. Elle n'est pas encore enterrée, hein. Mais moi, je ne suis pas fausse. Parce que je n'aime pas le mensonge du tout que je vous dis que c'est une vraie sorcière. Et qu'elle a bien cherché ce qui lui arrive. Elle a eu de mourir. C'est bien fait pour elle. Si j'avais même la possibilité de mourir, juste aller lui dire, hein, tu as vu, je t'avais dit. Je l'aurais fait. Mais comme je ne suis pas une sorcière comme elle, je ne peux pas mourir. Et même si je meurs, de toute façon, tellement elle était mauvaise sur cette terre-là. Tellement elle était mauvaise. Elle est à l'enfer. Elle est en enfer. Parce que même si moi je meurs là, juste pour aller lui dire, tu as vu quand je te disais de faire attention à ta vie. Moi, je vais aller au paradis. Donc, on ne va même pas se rencontrer pour que je puisse lui dire, tu as vu, je t'avais prévenu, ma soeur. Tu as vu, je t'avais prévenu. Pamela, une grosse sorcière de chez les sorcières, je vous assure. C'est quelqu'un, je vous assure que quand je l'ai pris chez moi, je lui disais tout. Elle me disait tout. Je lui ai dit, Pamela, le chemin que tu prends là, c'est un très mauvais chemin de non-retour. On ne fétiche pas un homme. On ne va pas féticher un homme. Tu es même quel genre de fille, ma copine, ma soeur? Tu es quel genre de fille? Une petite coudou comme ça là, parce que tu frottes le kwanza, que tu vas penser que tu es plus belle que qui? Que moi? Ben non. Quel homme va d'abord te donner 100 000 euros que tu es qui? Un homme va te donner 100 000 euros, Pamela, que tu es qui? Même Beyoncé, Jay-Z, ne l'a pas donné, ne lui avait pas donné 100 000 euros. Même Kim Kardashian, qui sont des plus belles femmes du monde, leurs maris ne peuvent pas leur donner ça. Toi, tu es qui, petite coulou de fille, qui n'est même pas belle, qu'on va te donner 100 000 euros. Mais tu es ma soeur, je t'aime. Je te disais, fais attention. Prends l'argent. Donne-moi un peu, on va boire du champagne, on va acheter des sacs et tout. Oh, yazo lobela boy, aza ebembe asa kufi. Mais azo lobela est vérité. OK? Azo lobela est vérité. Bande konanga iboyoki camarade. Discover more about what matters to you with the People app, like new recipes, fitness trends. Publicité. Tu es dans ça. Tu m'as dit, il faut que je t'accompagne chez les Nganga. Parce que tu voulais aller tuer ou je sais pas quoi ton mari et que tu voulais aussi m'assassiner, Pamela. Pamela, qui es-tu? Tu voulais m'amener, moi, avec toi au Gabon, pour aller me tuer chez ton Nganga, là. Mais moi, je te dis non. Je suis initiée 4 fois. J'ai vu qu'il n'y a rien là-bas. Il faut croire en Dieu. Voilà, la Bible. La Bible. La Bible. Moi, je prie, je confie ma vie à Dieu.
Tu m'as dit, tu as voulu m'amener chez les Nganga, tu as voulu me sacrifier, tu as voulu me tuer. Donc, quand tu voulais m'amener au Gabon, c'était pour aller, moi, me tuer. Voilà la Bible. C'est ici que je trouve mes solutions. Donc, ndeko Pamela, oyo, c'est voilà. Maintenant, on doit comprendre, pour nani ndeko moi, c'est à sotomboka. Ndeko moi, c'est à sotomboka parce que Pamela, a ebisaki akeneko, a foutela ye tike, a memaye na Gabon, akeneko tika ye pa yanganga. Naza si Pamela, ti akomaki pa yanganga, zanga ki pe bato kopesa. Wane zaka si position na ngai. Pour nga nazomona te en tout cas na yebi te ata ko tuki camarade yango eleki yango o futela nga ka tike séjour na ngai makamu na nga nyonso to bande ko bokeba ozoyeba pa moninga zwaka mbongo na ye te ata mobali ne ozomona ndenge mobali na zokabela ye oyebi te so mobali na kabela ka ye parce que asalaka bakisi oyebi te tala mwana mwasi o azoloba aza dépassé. Ce qui bandi koloba makambo nyonso alekiti na ba réseaux sociaux parce que Pamela akanga makine amema ye akende kotika ye pa yanganga. Et bon so akende kotika ye et que Pamela kufaki na maboko na ye. Mais mwana mwasi akwa kokota pe prison. Bande kokeba camarade ya bengi yo nazokende balongolanga zemi yo anoke kotika ye camarade ya bengi yo nakeba sala ngai boye yo wana mbangu ma camarade nazokende na ngai na nini na Chine to kendo ke otika nga nzoka nde na biso ba mama ebele alome ba sacrifier bana bato ba sacrifier ba camarade na bango okokaka yo kende kuna na lome kindo sombelanga biloko nga na tikali awa bande ko mutu tanga okenda ozonga lisote bamsuka na Nigeria wana surtout ka bano bomona ka ba shege wana ba mama lome ba sacrifier bango na ndenga osakana te ndeko nanga keba to komi na batamoko ya ba problématique vanda na ndako batela bana na yo to bachepe ba réseaux sociaux toza ebele to lobela rabino hôtel TV5 okokite hôtel la danoise esimbite hôtel ya mwasi bambote belé hôtel yo seki hôtel ba théâtre hôtel yo yoko sepela bote koki okoti olali ya boke bana ba vie ya bato to koma lokola ba mindele chacun pour soi Dieu pour tous. So ba biloko ba mindele bazaka influencer te na ba camarade parce que ba vivre na vie ya keba bazana ba relation limitée na ba mi soki mwana mwasi oya zaki ka zoba na kende nanga awa pe corona ileki na kende nanga na Gabon kuna za mwa libre na tambola na seka yaya keba na loyenge mbele ndeko mwasi azate to landa camarade J'ai fait 4 initiations, 10 initiations chez les Nganga. Je n'ai jamais eu de solution. La seule solution que j'ai eue, c'est ici, dans la Bible. Je t'ai parlé, tu m'as pas écouté. Bango nyoso bakena ba initiation banganga. Tu veux que quoi? Que je pleure? Ou tu veux que je taise? Que tu étais une diable en personne? Mais tu es une diable en personne, Pamela. Tu ne vas même pas voir Dieu. Tu ne peux pas aller au paradis. Tu es tout non. Tu es infect. Tu ne peux pas voir Dieu. Regarde-moi tes parents. Ils sont en train de pleurer. Ils pleurent. Les larmes de crocodile. Ils savent c'est quoi un enfant. Moi, je suis mère. J'ai mes enfants. Je ne peux pas faire ce que toi, tes parents, sont en train de faire à leurs enfants. Ils pleurent les larmes de crocodile. Ils ont perdu quoi? Ils ont perdu quoi? Quand ils mangeaient ton argent, les... $25,000. This is how much you would have today if you have invested only $1,000 10 years. 100 millions ou les 100 000 euros que ton mari te donnait, Pamela, elles étaient contentes. Aujourd'hui, parce que tu es morte, elles viennent pleurer les larmes de crocodile. Pourquoi ne t'ont pas demandé d'où tu sortais cet argent? Est-ce que tu as dit à tes parents que l'argent là, tu prenais ça parce que tu fétichais un homme, parce que tu fétichais les hommes? Tu leur as dit ça, Pamela? Tu ne le leur as pas dit. Tu es une mauvaise. Tu es une sorcière, ma copine, je te le dis. Oui, je suis ta copine, mais je ne suis pas comme toi. Oui, je suis ta copine et je n'ai jamais révélé à la terre entière. La sorcière que tu étais, j'attendais que tu meures, que tu n'aies plus de défense, que tu n'aies pas la capacité de te défendre.
pour que je te vomisse tout le venin que j'avais en moi. J'attendais que tu meurs, Pamela, pour que je te dise exactement qui tu étais. Une vilaine fille, une courte fille comme ça, une fille sans valeur. Oui, je te hais, je te déteste. J'attendais que tu meurs pour que je te le dise. Je ne pouvais pas te dire ça avant. Oh. Si je te l'avais dit avant, non, je ne pouvais pas. Il fallait que tu meurs pour que je te le dise, pour te prouver combien tu es mauvaise. J'espère que tu vas bien pourrir en enfer. Je l'espère que tu vas bien pourrir en enfer. Moi, ta copine, je te le dis, je connais tous tes secrets, Pamela. Vous, les parents de Pamela, vous qui pleurez les larmes de crocodile, il ne faut pas pleurer. Vous êtes des sorcières. Vous n'avez pas mal. Quand vous mangez l'argent, les 100 000 euros que Pamela a amené, vous pensiez que l'argent là venait d'où? Mais c'est l'argent qui était la résultante de tout ce qu'elle partait prendre chez les tradipraticiens, les nganga, les hommes qu'elle fétichait, le blanc qu'elle fétichait. Vous étiez content de manger l'argent. Est-ce que vous avez demandé la provenance de l'argent? Maintenant qu'aujourd'hui, à retour à l'envoyeur, parce que si tu fétiches un homme pour avoir de l'argent et pas le nganga te tue, ou bien toi-même tu te tues. Maintenant, vous voulez pleurer. Vous voulez pleurer quoi? Ne pleurez pas. Je vous assure que moi... likambo epesa baparent epesa pe biso sujet réflexion bandeko na ngai parce que baparent ebele même en Europe tozo bakawana ebele bana bayaka na bambongo banini aleye koyinda nzo ande bana basalaka bafilme ya porno même bino baparent bino boza na Afrique kuna omonaka mwana azwa na bambongo azotonga bandaku mais yo parent ozosepela aza na Europe. Mais moi non go tanga ba classe te moi on a banda côté kana ka maki azui chance na ye moi na ya maki azui chance na ye poto fi no zakine ndumba moko moi moka ndumba ba loko tie ba ye na ye na poto tamso et pas mutuka boy mama akomi ko yana ba 100 000 papa ko tuna te ke ngana tanga saka o classe te na zwa ka chance ko tanga so classe te ba mbongo ozui wapi hein et puis ba Pamela boy nandimi te ke bakisi wana yekoli on ki mukolo il faut ezala déjà pas ba parents na ye déjà baza bato bakisi eza normalité déjà pas ba parents na ye baza bato bakisi aleye ko sala ke na bakisi oyo epesi kara o epesi mais camarade na ye bozo ka camarade hein alobi ke ya banda ikozela ka mukolo Pamela ko kufa na ye pe camarade yo aza problème. Pour na ayebisa ye ba vérité. Comment toi tu peux dire la vérité na moto à sa koufi? Parfois ozo ngana o sepela ndenge lobby parce que ozo aider des biso to zwa to yeba ndeni ya kotambola. Mais Pamela o ya koufi na ye. Il fallait que lobane ba vérité tanga zaki na bon moy. Pande ozo za na camarade. Au moins kazo tambola bien te. Ozo pese ba conseil azo lingate débarrasser na ye. Débarrasser na ye. Parce que moi so azo tchaka lelo monoro makasi. Ceux qui pensent à quoi qui na faiblesse à Pamela andima atika bana na ye na France akene kotika Pamela kuna na Gabon mbelele msu yenda lingaka kufa mama yondo lingaka kufa parce que tant yo mutazo ko yebso ke na sala ba kisi na sala ka boye yo siko kangami na mutu wana loba ko so sambelo luka délivrance na ye mais so zo luka délivrance na ye te bande konanga okoke bate un jour yo poko ko na shit mais a sepela ke ya biki hein to yo kaeli susu même la propre copine. Tu es une mauvaise, tu es une sorcière. Je te souhaite l'enfer éternel. Je te souhaite l'enfer éternel, Pamela. Pamela et Vunja. Je te souhaite l'enfer éternel. Parce que moi, ta copine, je t'avais prévenu. Je t'avais dit, je me posais la question, je demandais, mais attends, cette fille-là, comment un homme peut lui donner 100 000 euros? Une rikiki, quelqu'un comme ça, elle n'a pas fait l'école, elle n'est pas intelligente, elle n'est pas belle, courue comme ça. Et un homme va prendre 100 000 euros alors qu'il y a de belles femmes au monde comme moi. Même à Kim Kardashian ne peut pas donner autant d'argent. Mais à elle. Mais c'est forcément le résultat des fétiches. Quelle étoile? Elle se vantait, elle a dit, elle a son étoile, c'est faux. Elle fétichait. Qui sait même? Peut-être elle tuait les gens en douce. Elle les livrait pour avoir l'argent de son mari. Qui sait? Qui sait? Je suis dépassée.
Je sais pas, peut-être comme je suis aussi initiée, peut-être c'est Pamela qui est rentrée en moi pour parler à ma place. Vous voyez, non? Mais c'est juste, comment une amie, quelqu'un qui te dit amie, peut parler comme je viens de parler là? Je vous répète, moi je ne suis pas amie à Pamela, je ne la connais pas. Comme j'ai parlé là, c'est exactement ce que ceux qui se disent amis. Money doesn't grow on trees. It grows with Amazon. Join today. On fait. Comme j'ai parlé là, c'est exactement ceux qui se disent amis de Pamela, c'est-à-dire que vous n'avez pas honte. Vous vous battez contre quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est morte. Vous êtes mère de famille, vous toutes là, vous avez des enfants. Et vous osez vous moquer de la douleur d'un père et d'une mère de famille. Ça... Voilà, bandeko nangai, batata, ba maman, bandeko, ba oya biso, ba obolingaka la danoise, voilà. Vraiment, c'est triste, hein. C'est triste pour la fille. Et puis, il y a sa leçon, ba batikali, vie pressée, eza mabe. Tolo barango kaka vie pressée, eza mabe. Mais batumsusu bazo yoka, ezo kota, ezo bimakona. Donc, keba na moto zo tambola na e, parce que batumsu baza ba diabolo, abotama na e Satan. Donc, abotama penzana ba critère ya bu diabolo. Ata bolobi na bino bo mati gauche droite. A yoka te. Mais yo siko camarade ya bongo, so oza faible d'esprit, okangami na e, ozo lia bambongo na e, ozo sala bozo e bate. Pe ceux qui otali tout autour ya ba camarade ya bato aboye, ba fiyo ba Pamela wa uto kufa oyo komona tout autour na e, okokuta kaka bato moko boye, baza na vie moko ya ndengwana ka ye mutazo nginda. Ale bino siko bolanda ka ye. Bande konanga soki oza na camarade ke ye kaka mutapela kanginda kamataka yo mataka te oza kaka ndengwana olelela ka ye keba tamsu ba chance na o asalela yango. Vraiment, tokomi na mokili ya keba keba. Moi, je vous dis, bo keba na bino, na ba camarade. Surtout, allez confier, au cause na camarade, mais allez confier toute ta vie. Vie sexuelle na yo, vie na yo financière, vie ya mobali na yo, vie ya bana, vie ya bandeko na yo, ba famille na yo. Oso kene ko confier ngo pas camarade. Siko lelo soko kufi, ba bandi siko yo, kolobela yo na ebembe na mama na yo na ba parents na yo bakomi kofinga bango bandeko nanga. Est-ce que ça normal? Eza passe. Donc deko moi si penza tellement zaki vina ezaki libanda banyo so bayeba kiango ke ya sala kana yeba kisi ke ye penza fois kende kaka nga mobile wana apesa ka yeba mbongo asala ka yeboye. Mais la fille elle n'est pas aussi vilaine. La fille à Batazana est bien. Elle est belle. Mais, babandi ko finga elle est courte. Elle est pas même pas jolie. Est-ce que moi, si un denguana, bah qui copé ça est 100 000. Est-ce que copé ça moutou 100 000 états la qui longia moutou na beauté? Te. Mundele pas ko kabela na yombongo. Nande epe ya normal yaya. Ozaka te ke osa bakisi. Mundela zane ka mutu lokwa mutu nyonso to akwepe ko linga yo abali yo azo aider famille na yo. Bon okoto bepe na mundele akabaka pete ndepe kato tomba pe na mibali mso ba congolais pe bakabana bango pete. Bon mais qui se ko sala ngo pourquoi? Ndeko mosa lobi ake na Afrique basali ba kisi 4 fois mais azo une solution moko te. Mais les longs de moi si oyo a sala banganga a qu'est-ce qu'on nganga mbalo yo ce qui pesa la qui kaka destin zambe ke mbalo penza na ko sambwisa yo na ngamoko na ko boma yo penze pa ya nganga wana ndeko moi sa kufi mutakala sans bilamba. Je vous dis a kufi mutakala. Donc ganga longola ke dia bilamba parce qu'il fallait quoi kota na munoko ya nguma. Muto atinda kiye kuna. Ye moka kendaka kota na mnoka nguma avant de 3 jours abimi. Et puis azoloba, mais ça fait quoi? Qui ne connaît pas les nganga? Quand on part là-bas, va nettoyer yo. On va te laver. Tu peux aussi entrer dans les ventres d'un boa. Tu restes là-bas pendant des jours. Tu sors. Ça fait quoi? Hey! Bande godanga. Ah, tabo na mokilo mona makambo ebele mais nzamba za na contrôle bandeko boza vraiment na
na keba na makambo oto osala na mokili oyo. Vraiment c'était ça nalingaki moi vidéo à 30 minutes juste pour na kolakisa bino niveau nini ya ndeko ya mwasi oyo ezokendele. Et puis na koyela bino ba vidéo na ye tanga zaki na bomoy botala ye sikoyo ndenga zo bouger ndenga zo mata zo kita na oyela bino. Vraiment botika la malamba gros bisous bisika bisous bino nzamba lola eba ko pambola bino mama leki na bino la danoise. Bye bisous.